Mama mama na lobe, mama lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olembate mama, lele mabondela, isikanyo sozali. Tolo nase, ba papa tolo nase, ba mama tolo nase, ba yaya baleki, libota mobimba, libota na nzambe, tout chaka tolo nase pour na kolokelo nya nzambe. Pourquoi pas aussi Vanessa, Ednar, chaka tolo nase, Jean Dédier Mwanza, chaka tolo nase, Deborah Lianza, Christelle Lufanga, ba chaka tolo nase. Papa Carlos Kalambai, chaka tolo nase, maman Rebecca Kalambai, tolo nase, Jean-Claude Kalambai, tolo nase. Bon, Gallo pour M. Neftali, la casquette de la France congolaise, car il a toujours coupé sa bonne information à propos de ma camotali, l'actualité, où il s'est passé à l'instant, na Kati Yamokili. Ban Nanzambe Tubunga raté que non, ce qui mbeba moko et salami, et kotakana spiritualité na Kati. Et l'autre, mon côté est salama sans esprit. Et ça la Canadais esprit, eux étant Moussarabiso. Et ça un esprit, un zambe, un esprit à Satana. Boye bakana mokili, autres animés par des esprits, comme je viens de dire. Au conseil de Kamsus, aux animés dans l'esprit ya Nzambe et celle et même dans le Kamou Malamu. Au conseil de Kamsus et selon on a esprit à Satan et même dans Mbeba. Dès l'autre tout le monde a bande que belé bazo bunga banzela pona kosala makambo bazo ko se laisser esprit ya Satan et dominer bango bazo ko se laisser batambola sous la domination ya bisengo ya mokili ya ngozo mona batu belé lelo bazo kufa ya ngozo mona batu belé lelo bazo perdre ma vie bazo perdre paix. Makambo et belé bazo perdre ma chance et belé. Lelo lisolo na biso ezali, j'espère que koki kozala sur dernière saison na biso poto beta lisolo o na yebi ke bana nzambe boza censé boyoka parce que na uti koyoka ndeko moko asalelinga message ya mulai. Il a parlé de la spiritualité na makambo nyonso o eleki na entre ndeko na biso mobali héritier Watanabe na ndeko na biso mwasi Naomi. Donc il faut voir que il y a la spiritualité na kati. Faut mona ke mulili eza na kati. Apesi be exemple alobi o kokoloba o izo faire croire na biso bana nzambe ke il y a la spiritualité, il y a monde de ténèbres na kati, il y a affaire wana libota na nzambe na yebi ke ozana ebele pona kolandanga prophète Rema Sabaoth kimi na nzambe za na yo pasteur Emma Katalai kimi na nzambe za na pourquoi pas aussi à couple Mbwaki na zomo na papa Freddy na maman Karine. Donc boza wana bozoye ba makamni na loba ce qui concerne la spiritualité. Na solina ndeko a expliqué qu'est-ce qui a poussé ndeko héritier à ça la tel acte. Mais tout ce qui m'entend ébélé à solo là, juste un tout petit minute, tout sur moi 5 minutes, pour comprendre le message où ndeko appelle ça qui biso et bon on a bien tout continuer na ensemble. Et en attendant, je salue maman Anne Kalambai, balobi musala kakande yangonde za papa na maman soki to sali musala te nde makamno so eko avancer te. Donc on a eu une conversation pendant na katikati pour tous un peu rapide na lisolo na biso ya analyse ya lilo. Son téléphone, je suis convaincu. Si ce n'est pas seulement la seule vidéo,
Merci. Tosukawana n'est que c'est lui qui est donc la seule personne où a une autorisation, où a une capacité à faire vidéo na Instagram et Zakaka, le propriétaire de Instagram. Voilà, les boutons d'Andambe jusque là, dans le cas où mon message joint, que peut-être que je juste une petite explication sur Oyo Moussa Lanzambe, Azape Moko Moussa Lanzambe à lobby. A sali révélation Moko sur tous les effets. Pendant que mes héritiers a aussi la makamana n'enga fungola kimisu. Déjà, a comment qui na monde mususu, a soit qui déjà esprit et ndeko na biso mwasi. Après cet exemple ndeko mwasi moko ba photo petambola qui na ba réseaux sociaux kaka, azala kitala munene azaki na santé na malamu. Du fait que a sali ba désordre na vie na ye na bato ba science bazwa ki nyonso ya vie na ye nde bomona ki bongo a perdre ki santé ande akomaki o akomaki wana par là ndeko alinga faire voir biso que
lelo oyo bino bandeko basi soki boza mayele te bozoyoka sentiment ya kobima na bakotambola na balanga nzembo to bastar bato ya na soloka bazozwa bino bachance. Et il nous confirme que la femme là, la fille là, mais c'est hérité à Outaki Bongo, aussi la kozwa oyo qui ba chance naïe et ba étoile naïe. Même ce qui toque la Bible, même la Bible yé moko lobi ndeko mi batela pour nzamba sanini abatela yo. Donc biso moko to sanini to mi batela maka. À chaque fois qu'il faut te poser acte, il faut te tourner la conscience na biso. Est-ce que et le ko na sala eza vrai to pezaf mabe. Et le ko na sala e comme manga wapi e ko suki sanga wapi. Bandeko lelo oyo tozaki bongo na procès à ndeko na biso hérité, il y avait pas moyen tout sur ba vidéo, il y avait pas moyen de partager tout ça là ba direct parce que bobi kaka l'état congolais azaka na makambo na ye. Mais tout ce qui bongo kaka na libanda wana bandeko oyo eza mutu ya ko retenir que monsieur Héritier Watanabe a été interpellé, a été auditionné lelo na palais de la justice, ba condamné d'avoir diffusé des vidéos il y a intimité na yena mosi na réseaux sociaux, donc infraction na outrage aux bonnes mœurs des EPCI condamnation et modèle wana. Donc quant à moi de vous dire que conclusion dans les abonnés, mais c'est Héritier, il a été arrêté. Héritier Watanabe a arrêté. Donc, à Sibi Penaye, n'a évité ce qui va condamner, n'a évité ce qui va catcher les peines, mais quoi qu'il en soit, s'il faut catcher les peines, mais à Sibi Penaye, Nzambe akozala na ye même na prison bande ko nanga basi boyo bako banga Nzambe minga ko bizate na pesi ka mbote na mama Anne Kalambai na pesi mbote na fondation Mwasi ya Mokonzi pesa ekopesa melayo. Et je salue aussi celui qui était derrière la caméra, son Didier Mwanza et mon cameraman présidentiel na pesi mbote. Quant à moi je vous laisse et on se retrouve au prochain numéro. Merci. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele mabondela.